MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. La famille, nazo continuer la vidéo prophète Joel Francis. Auto ko yiba code wifi ba to sans ko senga. Pourquoi kaka te asenga? Balinga ba pimele, balinga ba pimele te. En fait, nana mambobela roloba mais to le essentiel. Et ana lo mo moto na ngana loba. Bande ko zaki je crois mais juste après confinement. Bienvenue diminuer volume ko. Et juste après confinement. Na mon vision moko. Na mon prophète Joel Francis Abel Liboma. OK? Et c'était tellement terrifiant. Tellement ça fait longtemps ba détail. Mususu ya kati na vision on a se rappeler sauter parce que oumelu momuke. Bah plus ou moins 4 ans passés. 4-5 ans passés. Et bon, dès na mon la moi j'écris peut-être que ça liboma ndé to mona maboma na balabala. Bah azako kolokota matiti bref, quand des français ba tous les fous ne sont pas ligotés. Mes frères et sœurs, kota la mambo Joël a salaka. Mutu ne sala suma lamte. Bondi melangai. Bondi melangai. Un problème. Un problème sérieux. Ah oui, Mutu a joué le béba. Comment expliquer Mutu Mobimba, ok? Tu réfléchis comme bateau. Comment expliquer Mutu Mobimba? Et les cara 2 mois té. Il faut le mot où il est ça les mélo ba manatoile et un scandale na combo nae. Et du coup ba pagano bazo critiquer. Ba chrétien bazo critiquer plus grave, même ba serviteur de Dieu considéré bazo critiquer. Et bazo megarozo ngise na nzela na 4 ba pese conseil. Malgré ça, on dirait yende mutu azala nzela bango de baba tamitu. Do azo kumbata conseil à motute, azo kumbata motute, azo kipete, yemde mutamaele. Boebi marambo ya verset morote na Bible, nzamba zo bisabiso to lingae na Nouveau Testament. Bomona réaction à Pasteur Bondo za pasteur mukolo, aza papa. Parmi ba pasteur o bazo respecter la mboka Congo. Aza mutu non seulement aza appel nzamba bengie azana connaissance, aza muto bat bazo considéré atanga classe. Asa la théologie, je ne dis pas que théologie nde mais toyebi ke bato bakenda classe to bato batanga théologie toyebi ke et ba ki sera un plus et ya ebele par rapport à connaissance. Mais ba blog wana nyonso Joël pona ye ba wana baza sope ba jaloux, sope bazo critiquer. En fait, ezama eza passé et muto ndengwana na ebité bino mo bo juger ma mutu asala egangi saka mokili et du coup pona ye ananzela siko ezaka atike ba pagan ba critiquer même ba chrétien même ba collègue ne ba pasteur ba prophète autre ba bandi pe musala ngo avant ye et ama mingi siko ya pasi o ezala na ya maweza ke na église na ye bato bakendaka kuna et tant alo baba bêtise wana bato bazokanga bato bazoganga ya lelo ma woto sa récemment na faire on a lobela on a celle en émission bandeko na fungola ba porte te autant mususu ezwanga temps na otika on inachevé pambe mais na lobela ngo prophétie la prophétie eza pour édifier pour instruire quoi avertir ko mais babilo prophétie Joël a salara au quand a église bazo bele la prophétie rien à voir avec la prophétie et ça même pas prophétie n'était dernièrement banezo pe ko détecter babilo ezana rete ba saki abatu bande oboye bisangai ngana na église ko sambela OK na église ko sambela il y a quelques jours passés quelques semaines passées et na dibi ko tesala ta des semaines nazola na maté na vandi du coup pasteur maman vous avez la bande génique, il y a sac par exemple, na 2000 francs congolais, et na manette,
na biloko kolia na gâteau siko bande ko boye bisanga no. Ça c'est pas une folie. Ça c'est pas une folie. Siko tango yo yebisi mutu kazana kaleson en réserve na kata saki nae. Que azana poudre ya make-up boye bisanga no place nango na makambo nzambe eza nini to pe na foi chrétienne na ebite peut-être ngande ta mususu mutu na peso sala malamu te po ba makambo ngo hotel maison lekela bato bokomelanga nanu na commentaire s'il vous plaît. Soki na détecter biloko za na kata saki na yo ekosambela to pe toza na église bolo bananga place bonzambe wana eza nini soki na yebisi yo ke olona boza na mikate na mwamba na kata saki esiko édifier foi na nga na nini to pe ebakisi nini na bonzambe. En tout cas vraiment naza perdu et ya mawana ya passe eza ke bato bazoganga prophétie. Est-ce que ça c'est une prophétie? So na lobino ke na kata saki na yo oliaki ndaka la siko ndambo tika yaki obombe na kata kuna bande ko en quoi eza prophétie? C'est ça. Siko babilo abo etango tozo ya ko loba ko dénoncer ko lobela yango po bato bazonga na nzela ba ba ko kesenisa bonzambe na bonzambe te. Il y a des gens qui nous insultent. Bantaba bambroa bana ebite na be bandiko en tout cas bo permettre nga parce que nyama so na zo benga bon parce que nyama za na réflexion te. OK muto azana bo moto muto nzamba pese maele okondi magabi ndimela na mamunyo sote il faut ba ko réfléchir pe ko kesenisa mabena malamu ko tie eloko ne sika nango sikoyo soki na makambo za na nzela te boko betela maboko boko ganga amene boko kumisango siko ba benga bino banani boza banyama yango bat babenga bango bantaba bazana raison ba mouton bazana raison kande babenga bango bandimaka nyonso na makambo kondima te bande koza mawe za pasi biloko boye quel sonne ko fingisa christianisme boye ko silisa valeur réputation ya basale ya nzambe babilo Joël Francis. Et puis elobele lokote auta ko sala disciple tant azali na France soki na poto a disciple no moto ko sala miracle le kuta ba pelisa yemoto na kata église aleki ne pe na émission mais loba likambo ba bengeli yo bo bato ba critiquera ye amona bango bazara animé na milimo mabe bo mona te que no tata mutu neza na ba problème bo mona te que ça normalité jouer la normalité alors ba très sérieux problème bo mona ba kisi ba weno se ko simba e bebisi ba omitu e dokisi ba omitu ba komba piscopate na bato ba Rolanda bango. Franchement c'est triste allez tant na zo ebisa bino ke non ezana bato msuba hôtel felo parce que l'église se retrouve qui ezaki ya mabe donc ça le binanga et ça les actes individuels franchement so boye baka ma msubo lo baka et a passé ça ma que Dieu nous aide bandeko yaya tout na nzambe église okeno osambele pe tout na nzambe pasteur ya kobenga to pe ya ko approcher to pe ya ko kotoyer to pe ya kobenga mosela nzambe parce que mambo boye franchement ouf na habité que Dieu nous aide. Mais c'est grave il y a un très sérieux problème nzambe pe basala na anete certainement ninga za nazo quand mi konyo so bando zala ka boy toza kakawa il y a un temps pour tout dire la Bible toza kakawa prophète Denis Lessi nzamba sale ngolo a recover eza souci ya biso nyonso mais tanga banda azalaki pétage awa pétage ake pet na gauche pétage azo na droite pétage ake no pétage ale ka émission pétage amona niski na yena iba au commissaire ba message bimara ba video neme buto bime azo angoka ke ate mikonyo sezana onka boye ngana ADN lelo oyo ça fait combien de temps ça l'émission te prophète Joël ezaka boye dans très peu de temps ni baba mbozo sala rassure toi genza bazal pour
Mais si ils ont dénoncé que c'est normal, c'est pas biblique. Papa, tout ça à très bientôt. On est appelé prophétie dans le pays. Kalate a auto betali solo no. Basana nanzambe te trop betali solo no kalate na mawa. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les bandes de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coupes pleines de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire, plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que 1000 ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant,
Comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du ruban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.